Bonjour bana nzambe eza songa mwana musala na nzambe et nazali susu kopesa message oyo nazwaki message oyo na mois de janvier le 3 janvier 2021 message oyo nasina uti kosala nango na vidéo mosusu 4 jours passé na anglais parce que ezali message ya bato ya mboka anglais message wana ezali mpona mboka ya Tanzanie et soki bino bandeko nanga bokolinga koyoka message yango pe yango nazali kosala ngo na lingala message yango nzambe apesenga na anglais ezali langue oyo nzambe akela nzambe mutakela balangi nyonso tout comme nalobaka na video na ngai nzambe alobelaka nga balangi nyonso tout et nzambe azali kosala nga toujours bolamu nzambe azali koloba na nga na nzambe akomoloba na ngai na langue na nga oyo ya mboka babenge na langue ya Kisakata parce que nga nazali musakata nzambe alobeli nga ana mboka Kongo na Kisakata esepelisi nga mingi nake na mokili na bayanzi nzambe alobeli nga na kiyanzi nali komona ka bolamu na nzambe ata nayoki te me nayebi oyo nzambe alobeli na ngai nakokende pa ya bato oyo bazoloba langi wana koleka ngai oyo bazali koloba langi wana koyeba yango kitoko bakoexplike ngai nzambe azali kosala bolamu nzambe nali azwa lokumu nakoti na message mpona mboka Tanzanie bokomona video na otosala mpona bato ya mboka Tanzanie. Bana nzambo limbisanga Nigel ne rentre plus ici, Nigel reste dehors, je travaille ici. Nigel reste dehors, je travaille ici. Ferme la porte. Bana nzambo limbisanga nena baki bana baza a pembeni na bazo sakana. Nzambe apesinga message pour na mboka na Tanzanie le 3 janvier 2021. Nzambe alobi nanga na anglais Tanzania going through the persecution. Tanzania is going to the persecution. Persecution ezali eloko oyo bakomema na koti. Bakomema na koti po ete ba juger. Bakomema na koti po ete sala ki likamo ko songolo. Bakomema na koti po ete bi obomaki, bien oyibaki, bi osala ki crime moko, bi osala ki eloko moko ya mabe o esepelisaki bato te mais siko persecution o balobi nanga mpona mboka na Tanzanie ezali persecution spirituelle persecution spirituelle ezali kotambola ya mabe ya bato ba Tanzanie kotambola eloko moko ya mabe bato mboka Tanzanie ezali bato na mabele na Tanzanie basali makambo moko ya mabe esepelisi nzambe te yango bazali kokende na kati na persecution bazali na kati na nzela yako bazali kokende kosambisa bango bazali komi bamemi bango na persecution siko na kata kokende kosambisa bango bakota likambo na bango gravité likambo ni o basali mais Tanzanie koyeba koleka na bamoma moko difficile Tanzanie bakoyeba koleka na bamobata moko très difficile na futur parce que nzambe ayebi Tanzanie nzambe mutakela mondo tie mobimba nzambe ayebi population ya Tanzanie ayebi ndenge bango batambolaka ngai na yebi Tanzanie ezali pays africaine mais na mozindo na yebe loko moko te na Tanzanie nzambe alobi boy Tanzania is going to the persecution Tanzania azali kokende na kati na eloko moko bo oya commit oya sali ya mabe pona mabe wana bima na kati na Tanzanie nzambe ne mutufa longola bango bino bato oyo bovani na Tanzanie be congolaise moko boyebi bato ba Tanzanie bo passer message oyo tozali ko travailler en connexion nzambe alakisaki na sala ki video mosusu biso bana nzambe faut travailler en connexion to travailler en network message soko ozui ko bomba yango te partager na moninga mosusu po tezali bolamo na tata na nzambe apesi kaka pona ngai moko te ali ko pesa pona biso bana na nyusu faut ba pe ko partager po moko na moko bénéficier. Tanzania is going to the persecution. Batu na Tanzanie ce que beaucoup yoka langue oyo. Batu na Tanzanie na sali langue o na sali angope na anglais mais na zali anglophone te na zali lingalaphone. Batu na Tanzanie bo luka nzambe na bosolo. Est-ce que bino bo priya kanzambe na lola na vérité? Bo luka kozonga na bokolo na makolo na nzambe mobimba na bino. Bo luka kozonga na makolo na nzambe na vérité. Bo sambe la banzambe mibalete. Bo adore banzambe mibalete. Bo sali la bakonzi mibalete. Bo sali la mutu moko abengami le roi des rois. Bo sali nzamba kila likolo na se bosala nzamba kila bino ba Tanzania bosala nzamba kila pesa bino mabele ya Tanzania botia mabele wana na maboko na nzambe boluka banzambe mususu botia na Tanzania o ezali message nzamba apesi bino botika kotambola likolo moko na kati moko na libanda bozala batu na malili bie bozala batu ya moto mais bozala malili na moto place moko te parce que nzamba akovomi akosanza bino boluka nzambe na vérité.
Na yebi ndenge gouvernement ya Tanzanie tambolaka te. Na yebi ndenge politique ya Tanzanie ezali kotambola te. Mais Nzambe yebi futur. Tanzania, you are going through the persecution. You need to go back to God. You need to pray God to rescue you. You need to pray God to take you out in that situation which you are going through of. You Tanzania people, you need to search God in the truth. Tanzania people, you need to obey God. You need to do the will of God. You need to please God. You cannot please two masters. You need to choose which master you have to please. You Tanzanian people, you need to pray God in the truth. Go fully back to God, Tanzanian people. You need to pray God in the truth. Only God can rescue you. Only God can save you because you are going to the persecution. Let your Almighty God fight on you or for you. Ezalangana yo pepe congolais, to servir ba maître mi balete. To servir ba maître mi balete, to servir kaka Nzambe moko. Nzambe na Bible, Nzambe akila likolo na se, Nzambe na Abraham na Isaac na Jacob, o Nzambe ngana lakisaka bino, o Nzambe ngana partageaka na bino. Merci Dieu le Tout-Puissant. Nzambe azamalamu. Ozalaki message pour na ba Tanzanie. Botika ko adore banzambe na bikeko. Botika ko sala ba witchcraft. You have to stop worshiping other gods. You need to worship only Jesus Christ. You need to worship only Almighty God. In the truth, you people of Tanzania, go fully back to God. God needs you. God wants you. God knows your problem. God knows your issue. God knows your situation which you are going through of. God told me on 3rd of January 2021, Tanzania is going through the persecution. You know better the meaning of persecution because you speak better English than I do. Go back to God. You cannot serve to master Tanzania's people. The pastor of Tanzania, men of God of Tanzania, preach the word of God in the truth. Don't mix the word of God with the witchcraft. Don't mix the word of God with the witchcraft. God don't want that. God don't want this. Because God can see whatever you're going through. God can see that. God wants to rescue you. People of Tanzania, repent yourself. People of Tanzania, cry out to God. God will forgive you. People of Tanzania, you need to repent yourself. Pray out to God. Cry out to God. God will rescue you. God will forgive you. Ask for forgiveness. God wants you to go fully back to Him. God wants you to serve only Him. Why you are serving two masters? Why you are following two gods? You need to show your true identity to God. Show God who you are to the true identity. God will rescue you. God will pull you out. God will rescue you. God will give you victory. Whatever kind of situation which they are planning for you, Tanzania, whatever kind of situation which they are planning for you, people of Tanzania, God will rescue you. You just kneel yourself. Cry out to God. Pray to God. Go fully you to God. Even the people in your politician, go back to God. Men of God of Tanzania, you need to fast to pray to God. Ask for forgiveness. Repent for your land. Ask for repentance on your land. God will bless you. God loves you so much. Because God gave this message for me to pass through to you. Because He knows your problem. He knows your situation. He knows what you will be going through in Tanzania in a few months ahead. God knows that. Thank you so much. I will pray for you in my prayer. But share this message. Tanzania is going through the persecution. You know the meaning of persecution. Because you did somewhere
You did wrong. You did something bad which didn't please God. God wants you to go back to him. In Jesus' mighty name, I bless your name. Amen, 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 amen. Merci bana nzambe ozalaki message pour na batu na Tanzanie et ya mukena koka ko sala yango nzambe na lola kumba manae nzambe na lola zwa lokumu o noto nzambe ko pesa ngai na ko pesa bino na tele makale molimo tele misaka ngai nazali ko pesa message ndenge nzambe azali ko pesa ngai na kombo na Yesu masianza mena bomoy que ton nom soit béni. Amen.